mbote ya beno partout dans le monde côté benkele. En tout cas, mbote ya beno ba intuke talaka radio Ratelki. Boubia que le 29 août 2021, betke na paroisse ya Montreuil. En tout cas, betke na convié beno. Beno kutala na bas images ke kuluta après. Faso kilumba boubia dimanche ke kulutila. En tout cas, ben tal bas images. Angunde mosungi pasinanga lelwe bongwani esengo tika okumisama lokumu penkembo epaina yo kimbangunde mosungi pasinanga lelwe bongwani esengo tika okumisama lokumu penkembo epaina yo najalaki moto ya mawa mokili eboya kinga kasi yo nzambe na ngai obwakaki ngai te molingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okumisama najalaki moto ya mawa mokili eboya kinga kasi yo nzambe na ngai obwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okumisama najalaki moto ya mawa mokili eboya kinga kasi yo nzambe na ngai obwakaki ngai te bolingo na yo eleki kimbango tombolinga tika okumisama ngai jalela nazali komituna soki mawa na ngai makosila te bodahilo na yaka komikisa kino lelo lijani kontinela te natangamise na misala ya mabe nimekomisala olikoni maki otola kofina ngai litikite bozoba ya mwindo ekosila te ngai yangela nazali komituna soki mawa na ngai makosila te libotanilo na yaka komikisa kilo lelo lijani kontimela te nekangamise na misala ya mabe nimekomisala bolikoni maki otola kofina ngai litikite bozoba ya mwindo ekosila te moino moino napesa likolo ya faraoni molikite okanganise na miseno ezokilelo yeba yango te
Yeah.
Mamo
tokomi na ngonga oyo tolekaka mpona prière ya intersection mpona maladi ezali kotungisa biso baguerre babénédiction bapasi na biso na yango tokobenga mpona bajeune papa Mika, tokobenga mama Justine mpona mama Justine la dirigeant, et puis tokobenga papa Diacre pays akanga biso Nzambe na biso papa to bengi lisusu na ngoma oyo tomati ngomba na yo ya bule pamba te mokolo oyo ezali mokolo tokokumisaka yo tokoyembelaka yo tokosanjolaka yo ozali bolingo papa yo ozali bule mbala misato papa soki lelo tozali na esika oyo pamba te tokomataka yango ntango nyonso mokolo ya yenga mpona kosanjola yo papa longola pesa biso kimia Nzambe ya mawa, Nzambe ya bolingo papa, totiki jeunesse na maboko na yo papa. Bana na biso bazali na vacances papa, vacances ezali kosila, bazali kozonga classe papa le 4 septembre papa. Tika ete papa ozonga na mona kimia papa, tovandeli na mona kimia vacances esi koleka malamu. Ozonga na mona papa, totiki na maboko na yo papa. Tika ete maladie oyo ya coronavirus papa, esila komona bana na biso te papa, biso moko papa ndenge moko papa na babisala papa tika ete moyini azala mosika papa kozonga na bana ezala kimia ntango bakozonga papa tokozanga koremercie bino basaka bule te kimia tosili na ntango oyo bino ntango ezali suka na bolingo bino basaka bule tata mwana mpe mosango kosengelaka manso Yesu mwana Davidi
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Papa c'est moi qui va en Kangani, Papa c'est moi qui va en Kangani, Papa c'est moi qui va en Kangani. Nous te rendons avant toute grâce de ce que tu as permis pendant cette journée dominicale que nous puissions répondre à ton appel. Nombreux, nous nous sommes rendus disponibles pour venir dans ce lieu saint. Père, nous ne sommes pas venus ici avec d'autres objectifs que celui d'écouter ta parole, de prendre connaissance des enseignements qui vont nous être faits et surtout de nous engager à pouvoir les mettre en pratique. Papa, nous ne pouvons pas te présenter le monde, encore moins ce qui est contenu dans le monde et surtout les difficultés auxquelles nous, habitants de ce monde, sommes confrontés. Père, il est évident que dans la relation que nous avons à entretenir avec toi, nous sommes astreints à des obligations. Papa, apporte-nous cette tranquillité. Apporte-nous des solutions à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Certains aujourd'hui, du fait de la pandémie qui sévit le monde, qui a secoué le monde, qui a ébranlé tout un système économique, papa, certains ont perdu de l'emploi. Certains ont été hospitalisés. Certains n'ont pas survécu de cette maladie. Certains sont revenus aux portes de la mort, papa. Jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans cette situation? Papa, je sais que tu écoutes nos prières. Je sais que tu entends toutes les doléances de tes enfants. Je sais qu'à un moment donné, papa, tu prendras la parole et tu t'exprimeras. Papa, parle à ton peuple. Papa, apporte-nous les solutions aux maux qui nous entourent. Apporte-nous les solutions à toutes ces turpitudes auxquelles nous sommes confrontés. Papa, pense à tous tes enfants, où qu'ils se trouvent, confrontés à toutes difficultés. Oui, papa, le monde n'est pas seulement en prise aux maladies, le monde est en prise aux guerres également, mais le monde est également en prise à toute forme d'injustice. Père, tu es l'alpha et l'oméga. Tu as la possibilité d'apporter la fin à toute injustice. Tu as la possibilité d'apporter la fin à tout conflit. Tu as la possibilité d'apporter la paix, la tranquillité, la bonne humeur, la bonne ambiance parmi tes enfants. Aide-nous à devenir de véritables enfants de Papa Simon Kimba Okiangani. Donne-nous cette force de pouvoir nous lever et de nous présenter fièrement et de représenter dignement ton nom. Papa, nous te demandons d'être avec nous aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mambo mengi matuzungili, munazola kwase yomwana yomwanda verera tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristo yengembe bya ndongo tufukamane ngavingeki kalinge yotutela voka na vunzole vuntatu lukutakana musumula mfundu za kifuka nzambi ngeswakala banakati unu ilumbukia vundu tukutakane makale zinginga vafulweki kalinge wadila kendefi volusala lumusamba nutansabwadilwa funda watukanikina betumpe tuzitisanga byo mulumbu kyaki tutombokele vambanza iyi
masala mbilu mazibu kidi furuka furu mus kumakan samu wangeta Tanzania yekuyengolokela ikuma mfumu banzila kwa bobo balweki kwa banzila petankaka balena kinu munzila yebobo balero kuiza tata simuni kimbabu kyangani tata simuni kimbabu kyangani uyidi mpila bisabu bivyokelele mikonga sabu kya mama esabu kya tata ngitulenda vova nza nge wabangayo zulu ipunda kyako vontoto insiko na maru mako munazola kuwazolenza ikomwatuikila mwana ku Yesu Kristo ndondo wasisa wete wazolo wakulumuka vanti menga maniye mazamatiamu kavananti makitukalukulu mubeto nkitu fetivo vatata simingimba mkyangani bile mbolo zaya mubeto nzai tuzingilanga yena yasumuka kadi ndiono wakulumuka yenkesi satana bukakulumuka yenkesi za wonzo wabedisa yentoto wabedisa maza wabedisa mfinda za wonzo disongele vya wonzo bitusalilanga bena byasumuka embasi za zulu mkuto kinavobena bavelela kabali atanga mtoto huko kadi wasumuka wena sumula betu tuzungilanga mtoto huu wa masumu lolo kambizeto kaditubana kaka kunsatango tata Simoni Kimba Mkyangani muna 1921 buwatambule salo kwa mfumo wetu Yesu Kristo mbanza za tomboka bampapi mbevo mafua mambila mupila wavanga mana masivi kadi mfumo wetu Yesu Kristo watusile silo kwa vana muntu nginga bilongiko mfumu utukufikile ntango voke wauko yebaka solo abinavila kenda za kutulongeleza monika mubeto bana ba pastor kenda yangana la momo watusikila ntango za mfumu wetu Yesu Kristo izona banzabe eseto yeundwadi wafumuka mwanda vile labi kabya kalama yebeto tukawa hapa yelevu se yo mwana vile la amen. Tokomi na toleki na programme na biso ya baoffrande yango tosengi na papa diacre responsable na badiacre oyo bakomami mpo kosala esa
Simani tata mwana velela tata nzale filo Yesu Kristo tata simo kimbonke mangi kwa kumanda vela nzambe diantete tata levu tulonga mwana Mozambique volala diansole tata tufutuji matoni matondo ku Yerusalemu tata ngene tukeba tubangandia tuya programa beto ngene tulunga tata uzulu aksidemu intango tata ngene mwana tata sielo mama sielo bitabula mutatu ku beli ni malonga bakeli mampavala tata malonga mafutigi mbongo tata para magoba la budi kongo kala budi ko tata tukaveni na moko mange ubasati pasipili kuisa baluto babaka basaleluya baluto saleluya kama nazoa kwa sema ni tata mwana vela amen. La Bible na biso totanga na texte na biso ya jour mais liboso ya botangi na bozongela mpona baoyo bayaki retard totangaki ya liboso ezalaki na Psaume 95 verset 1 à 7 nsima nde tolekaki na Exode 20 1 à 17 texte des jours na biso tokotangela yango na Luc 21 verset 34-36 na kozongela texte du jour na biso tozwaki yango na mokanda ya Luc 21 verset 34 à 36 soki tozwi etangeli ekozala boye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na titre na biso eza na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tata Nzambe biso bana oyo toyeli liboso na mutu na se papa tolanga kitongo na kotana na koloba na kokanisa papa tosali ekosepesaka yo te tozali mbindo tikana oyo mpe tola biso oyo balosanga biso ngai mwana yo nakone na mokolo ya lelo papa nazali nani liboso ya bana na yo oyo bazali mayele mingi tika te ofungola matoi na bango obongisa mpe monoko na nga papa olekela na nzela na ngai po tokoka koyoka oyo obongisini na mokolo ya lelo tiemi na makolo na nga lobela na monoko na nga nyonso nasengi papa atika ezala bongo na komisa to ya bule tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo pour la meilleure compréhension tokozongela lecture na biso na Psaume 95 verset 1 à 17 au kombo ya tata Molimo Santo. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers les rochers de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mélons formés
Venez prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Dieu, car il est notre Dieu et nous sommes les peuples dont il est le berger. Les troupeaux que sa main conduit, aussi vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. Psaume n'absolu autant y a l'élo, ezali, il y a exhortation, paix, il y a adoration, oyo bande ko batanga na tango ya kala. To yibi na tango ya kala, ba to ya kala bande ko yembela nzambe puis ko leleba na ye. Puisque koyemba ezali ko sambela mbala mibale. Nzembo tokuni ya mokolo ya lelo ezali mpona koexhorte tata nzambe et puis mpona koadore wana ezalaki na ntango ya kala. Ntango ya lelo biso mpe tozali na bainspire banzembo na biso toyebi biso bateyaka biso na bandoto bateyaka biso mpe na banzembo oyo ezali na ntango na bango. Na ntango na biso mpe lelo soki tolobi toloba tozali na banzembo mpe oyo ezali exhortaka biso et puis na banzembo oyo toyali tokumisaka nzambe. Tata mama ngai na yo lelo tobimi na ndako ntango tobimi totiki makambo nyonso lelo ezali mokolo ya dimanche makambo nyonso totia yango na pause. Mais avant bima na ndako omitunaki nabimi nake na ndako ya nzambe nazali na position nini mpona kokumisa nzambe fozala na esengo fozala na position ya malamu. Est-ce que yo bimi na ndako na esengo mpona oya kokumbisa nzambe ou bien obimi mpona oya kokutana na baninga ou bien obimi kaka mpo ozala na likambo kosala na ndako te. Toyebaka kobongama mpo tobima mpo ntango tokoya awa toyembaka banzembo na biso na esengo et puis banzembo yango toyembaka kaka mpona koyemba te toyoka maloba ezokobima kuna mpo ekoka koedifie biso et puis eteya mpe biso toyokaka banzembo moko na esengo ya koyoka te. Oyo toyembi lelo bomoni na batour de champ banzembo na kati wana exhortation mpe ezalaki banzembo mpe ya kokumbisa nzambe na biso ezali balobi awa. Est-ce que biso toyokaka mongongo ya nzambe na biso ndenge balobi ou si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, est-ce que mongongo ya tata na biso toyokaka yango? Ntango toyokaka yango tosalaka confiance na maloba oyo ye apesaka biso mpo ye alobaka na biso biso tosali confiance esi biso confiance wana ezalaka réciproque. Tomitunana ntango tozobima na bandako toyeba toya na esengo toya na bilongi ya mawa te mpo toye a mpo tolue ye asungi biso semaine mobimba komanda lendi ti ntango tozoya awa tozala na esengo ya koya kokumbisaka ye. Ezala teke na ye kaka awa mpo nakutana na moninga bien na ye kaka mpo bamonaka nga mpe nayaki. Me koya wana tozala mpe petwa yango toleki malamu na mibeko. Na mibeko totangi ndenge totangaka kaka biso nyonso toyebi yango. Nakanisi mibeko ezali mpona kotia biso pembeni ya tata nzambe. Papa na biso papa yangenda papa yangenda banaki koloba na biso eloko moko ezangi biso yango biso tokoka kopusana te. Donc eloko elingi koloba tozali mosika na ye mpo tozala pembeni na ye atiela biso mibeko ezali eloko te batieli biso mpo toyoka pasi ezali mpo tolanda na ye tozala pembeni na ye. Connexion monene asengaka biso mpo liaison spirituelle na ye ezala yango alingi tozala petwa. Bapesi biso mibeko toza mpe na baprecept oyo elandaka mibeko na biso. Mibeko nyonso ezali très important. Ya elisike mwa moke na libanga moke so obaki na mai ekokita pe ya monene mpe ekokita. Donc elakisi ke mibeko ya moke ezalaka te. Nyonso ezali très important. Lisumu nyonso ezali lisumu. Ya moke ezalaka te ya monene ezalaka te. Mwa moke na kolobela na monde oyo tokomi nango monde moderne na kosala mwa illustration moko ntango balobi na biso tozala banzambe mosusu te biso tomoni kindoki tomoni magie tomoni makambo ebele
mais oyo ezali na biso ya monene oyo Satan abungisi mpona kobungisa biso nyonso toza na nzela wana ezali réseaux sociaux na téléphone batie liboso na biso ezali mabe na malamu liboso na biso, mais biso bandimi toyeba kosala part nzambe wana moto azo échappe yango azali te biso nyonso tozokwela na mbeba wana tonamuki ntongo okobanda nano na yango tomina tala nano éclairage wana ya ble eloko nini okoyoka ngonga ebeti message tolamukaka na ntongo tobandelaka nano na wana mosusu mwa malamu ndenge nalobi eza mabe na malamu esungaka biso mpona réveil moyo etikali ezali mayele moderne oyo Satan atie mpona kokimisa biso mpona kopesa biso nzambe mosusu oyo biso ebele tozoloba kaka eza na ngoka telefone bazali kopekisa yango meme kutu biso na koteya awa bambuta kaka po tolobake bandimi bokanga telefone tozomema bino na kobondela bino no botya na vibraire obebi botya ni telefone normal fallait ekangamaka moto akoloba te ko naza na urgence oye awa deja na ndako ya nzambe eza mokolo ya dimanche tika yango mosika ezali nzambe mibale wana yango eza pembeni na biso ezoéchappe motu te wana ezali moyen moderne oyo Satan azali komema biso mpona kokimisa biso na nzela ya nzambe azobakisa kaka baperfection ya ndenge na ndenge ekomi 5G tokokoma connecté na bafrigo tokokoma connecté na mituka omata na mutuka na oyo ekoloba na ono oza na disposition malamu to melaki masango mpe ebebisaki okoka kokumba te wana ekomi nzambe tokomi kondimela telefone koleka nzambe tozongisi nsima tosala attention nzambe wana biso tozala exemplaire biso bakimangisi totia yango mosika soki toye na ndako ya nzambe mode liberté tokangaka ma yango ntango tozoloba kaka na bandeko baza na magie baza na bondoki mais wana ezali nzambe ya monene ememi biso na discrétion moko ya kosakana te wana ezali na bitise te na ndenge tolobaka ke toza na banzambe mibale te na biso lelo nzambe na biso alingi tosala volonté na ye wana mpe ezali mibeko soki alobi fo toyokaka boni bazopesa biso batoli biso nyonso eza kaka bamama te wana mpe ezali mibeko soki nzambe alobi volonté na ye fo kosalela bilamba bazopekisa biso ezala bana mibali ezala bana basi nzambe na biso akati na mokuse mpo tokende na mbeba wana te alobi na biso tolataka kaka uniforme soki totali na bagroupe soki tolati uniforme na biso uniforme na biso eza na problème te totali ya dirigeant totali ya jiteki totali biso nyonso toza na bauniforme donc toza kutu na besoin ya koluka te ke o na bamama oyo nga nalati jipe ya ke façon soki ndenge nini tolobelaka wana donc akati mokuse mpo tolongola likambo wana alobi na biso kaka tolataka uniforme na biso donc uniforme na biso soki olati yango ezali ndenge nzambe na biso azolingela ngai toyoka motu pasi donc akati na mokuse mais wana mpe alobi na biso ti lelo eza volonté na ye oyo alingi tosala fo tosala volonté ya nzambe mais ti lelo tozoyokela yango te nayebi te soki tozozela nini po toyoka mpo nzambe mpo aza na esengo alingi tosalaka volonté na ye wana ezali parmi bavolonté na kati ya lingomba na wana toleki na texte na biso ya mokolo ya lelo bazokoexhorte biso tozala vigilant prenez garde à vous-même et crainte que motema na biso ekoma na bakise ya kolia na bakise ya toza na basusi ya makambo toza nango na mikolo texte oyo batangaki yango mpona kokebisa biso mais papa na biso lokola azalaka pembeni na biso alingi te bana na ye babunga ye azobakisa maloba
ngonga oyo tokomi tozomona ngo totanga na mokanda ya bomoi na ntango ya kala na ntango ya Noe ezalaki bato bazali komela bazalaki kolia bazali kosala bafeti bazalaki mpe kobala bayebisi bango ke non delige boya moto andimaka azalaka te ntango na biso mpe po ezalaka yango ndenge balobaka na biso okati mbila ya kwei na ntongo bosala attention bino mpe bokoya na pokwa te ndenge batangeli awa bato bazalaki na excès ya kolia susi ya bakolata nini susi na bango ya vie biso mpe lelo basigne ekomi komonana ezongi tozomonana awa mibali na mibali bazobana ekomi officiel biso na mboka kuna soko okei ezala mwa illustration moko na koloba tokaboli meme bacommune ekomi commune Kingandi bango soso kolia bazolia bazomela commune Kingandi bango baza makasi na ngulu commune Kingandi bango baza makasi na poisson toza kolia toza komela wana eza basigne ezolakisa biso ke tokomi epai bapapa na biso balobaki na biso bapapa bazokobakisela biso bazoloba na biso boye papa na biso mpona kobakisa signe papa simokima otangani azali kobomba na soutien oke nzambe liboso toyebaki ezalaka mystère ezalaka mosika na bato me ye lelo azokomibimisa azolakisa bino ke ngai ntango azokomibimisa tozomona ngo mpe ntango mosusu na makambo oyo ezalaki ke balobi ke bakimangise bazwaka décision te tozomona meme na makambo ya politique papa azodécide donc toyeba tokomi wapi epuis azoloba na biso ke tokomi pembeni donc ntango tokomi pembeni elasiki etobongama tokoyoka awa na nzembo jeteki ayembaki ndenge papa diangenda naye konyonga donc tobongama na centenaire ya ye papa nzembo eyaki balobi na biso tobongama mpo alingi asalela na nzoto na biso estce biso tobongami na ngolo ya lelo tokuti kolekisa centenaire depuis tolekisaki yango tosali presque 5 mois estce tomisali bilan depuis wana ti lelo nini échange na biso tomituna depuis centenaire oyo papa alobaki na biso ke soki centenaire eleki bosenga oyo boki kosenga sikoyo biso ntango tosengaki tomoni changement ou bien tomoni changement te banzembo eyaki avant centenaire akolongola biso kitendi ya mwindu kitendi si balongolaki toyoki awa na prière satan mpe si 100 ans ekokaki sikoyo biso totala mpe makambo na nyonso toza na position nini na mokolo ya lelo biso bakebangisa tosala bilan tokende nango tokoya awa toleli papa toyei kotikelo mikumba na biso na mokolo ya lelo tosali na semaine totiki papa azwi me ntango tokobima kaka awa torécupere mikumba yango po totikaki yango epai na ye ndenge tolelaka na priere me ntango tozwi yango lisusu eza lokola toyibi yango mikumba kotikaki me kaka na porte ntango tokokoma awa tozwi so mikumba yango tozongi nango lisusu tosalaka kaka bongo biso nyonso chaque dimanche mais tosala bilan tokochange mokolo nini basini nyonso basinyo nyonso na mokili ezolakisa biso ke tokomi na suka sikoyo biso tozochange kaka te tozozela nini donc na mokolo ya lelo ndenge tokobima awa oyo tokokende nango tomituna tosala bilan nga mwana gimbangu oyo nalati komo kimbangiste komo wana nalati yango na ndenge ya malamu mpe nalati yango na ndenge ya mabe nayokelaka nasalaka volonté ya nzambe na nga ou bien nasalaka volonté na ye te tomituna na mokolo ya lelo oyo nzambe apesaki biso na mokolo ya lelo nakanisi yango napesi biso na bino tozala nango tobomba yango me tosalela yango mpe eza kaka te ke tobomba tosalela mokili emona tozala rayon na mokili tozala lokola bandimi oyo papa atie na mise mpo ebenga mpe bandeko mosusu bamona ke bana oyo bachange bana oyo basali volonté ya tata na bango mpo biso moko tolobaka yango soki papa azali na esengo biso tokozwa mapambo oyo azalaki na mwana mokolo ya lelo
na kanisa ya Bwana na combattant mon avec tout mon nom saint. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, qui est dans notre sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Comme au ciel, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux offensés, mais délivre du malin, car c'est à toi appartient la gloire et la puissance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kuni kuzuka ni kungekwadi 1, 2, 3 ngekwadi buka lepi kuni kuzuka niko kana buku getikwiza munza
na préparation et la festivité na biso ya le 12 septembre na ya le 12 octobre. Toyebi que le 12 septembre epesama na bascout. Donc le 12 septembre bascout to bongama mais biso nyonso pe to bongama. Le 12 octobre toyebi que ezali ya lingomba. Donc biso nyonso nde tozali a to bongama. Mais à part ko bongama toyebi que ezali fête ya lingomba donc ba $10 ya papa. Donc moko la moko toyeba que photo pesa ezali obligation photo pesa ba $10 ya papa. Donc na ba mouvement partout to bana déjà ko bongama to zora déjà ba $10 à papa. Il y a les 12 octobre. On est qu'il est avant le 12 octobre. Exactement fait qu'il est après le 12 octobre. Mais avant le 12 octobre, il faut déjà $10 wana et kende. Donc to bongama déjà to yebine to salak. Donc conférence et kozala awa le 11 septembre awa na paroisse na biso. Le 11 septembre et le samedi 11 septembre. Et qu'on va à 12h, de 12h à 17h. Donc, il y a ébélé dans les beaux, il y a comme un camouni, il y a comme un simon qui va nous parler dans la standard, il y a baladé, il y a comme un awa. Donc, conférence des alliés awa, en tout cas, nous allons ébélé, par fiche des alliés dans la par rapport à mon côté, nous faisons une bande à par fiche des alliés à conférence. Donc, il y a ébélé, on a tout eu comme un camouni, parce que nous va nous parler dans la standard. Objet. Conférence sur les centenaires du message prophétique de Papa Simon Kimbangu en Banzan-Sonda le 10 septembre 1921. Révérende et révérend, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par la présence, nous nous faisons le devoir de vous informer que le 10 septembre 2021, le message prophétique de Papa Simon Kimbangu en Banzan-Sonda totalisera 100 ans. C'est un message qui est d'actualité à ce jour. À ce point, le média kimbanguiste, la Ratelki France et la Presqu'île organisent le samedi 11 septembre 2021 une conférence à ce sujet. Clergés et représentants du chef spirituel que vous êtes au sein de nos paroisses respectives, nous sollicitons votre implication dans l'organisation de cette conférence qui aura lieu dans la paroisse de Montreuil de 12h à 17h. Les intervenants seront le fils et filles de nos paroisses et nous inviterons notamment les sympathisants kimbanguistes. Nous sommes disposés à vous fournir d'autres informations sur le plan organisationnel qui peut-être vous intéresser. Veuillez agréer révérend l'expression de nos sincères considérations pour l'organisation Papa Toko Louvouva Montpegui et Papa Makomi Monsiampa Lambert. Voilà qui est allé pour la conférence na biso il y a samedi le 11 septembre et kozala awa na ngongaya 11h. Toleki sikoyo na mopesa na mboki.
Kimbangu, Kiangani, Mwanda Pelela, Wasola, Walemizola, Kaka e Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka, Yandi Kaka Na komba tata mona pe, tata moni mon santu, toko continuer na ba mbote na biso. Toko senga na mama na biso, mama Rachel. Azali mwana ya JTK Saint-Ouen, mama Telema topesa yo mbote. Toko senga na papa na biso, papa Samuel Winner, atelema towa opesa yo mbote. Toko senga na mama na biso, mama Nzundu Aimé, azali mwana ya Koreki Saint-Denis, atelema toko opesa yo mbote. Toi qui s'il vous plaît. Aouti Brazzaville après décès à papa na biso et mbane to yebi donc Aouti Brazzaville azongeli biso lelo donc to senga mama telema biso bana na bana to ko Papa Massamba Jean Bisson, il est atterré pour vous remercier.
Soliste Lumumba, topesa bango mbote na komba tata mwana pe tata Molimo Sango na komba tata mwana Molimo Sango. Merci.
Ici, à cette tribune, que vais-je dire à tes enfants? Je te prie de m'habiter afin que, tout le long de mon exhortation, que tu sois avec moi, du début jusqu'à la fin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons suivi, comme d'habitude, 3 livres qui ont été lus pour notre prédication. Le psaume 95, du 1er au 17e. Ce psaume nous explique l'importance et la valeur de l'adoration. Chez nous, les kimbanguistes, nous adorons de plusieurs manières. En chant, en lecture, c'est-à-dire en lisant les psaumes, et instrumentalement, les groupes. On vit dans l'eau, mais le poisson, si vous le sortez de l'eau, vous le mettez à côté, hors de l'eau, il va mourir dans 10 minutes. Et le kimbanguiste aussi, c'est pareil. Quand vous sortez le kimbanguiste de la loi, il est mort. Il est mort spirituellement. Souvent, je vous le dis. Le kimbanguiste vit dans la loi. Sans la loi, le kimbanguiste est mort. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous trouvons que le kimbanguiste commence à briller négativement. Vestimentairement, et même dans les fréquentations des lieux où nous fréquentons, nous sommes sortis de la loi, on va n'importe où. Et le kimbanguiste, maintenant, comment il s'habille? Il devient snob. Il devient snob. Le blanc dit, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. C'est vrai, le kimbanguiste hier, il était identifiable par son comportement, par sa manière de s'habiller et par ses fréquentations. Aujourd'hui, on va n'importe où. On va n'importe où. On va parce que c'est une invite, tu dois aller. Non, la loi, elle est là. Souvent, je vous le dis, la loi, elle est là. C'est la loi qui va nous juger. C'est la loi qui doit nous juger. Même aujourd'hui, quand on fait attention à des divorces, s'il y a multiples divorces aujourd'hui, c'est dû à des mauvais comportements de nos couples ou de la société. Les jeunes qui se marient aujourd'hui, dans 3 mois, ça se sépare. Pourquoi? Parce que nous sommes tous sortis de notre ligne directe. Alors le danger est là. J'insiste sur la loi. Et je vous le dis, la loi existe. La loi de l'enregistrement existe. Tout ce que nous faisons ici-bas est enregistré. Et cette loi, il y a une autre loi, la loi de l'enregistrement et la loi de la conservation. Tout ce qui est enregistré est conservé. Conservé quelque part pour attendre le jour J. Et ce jour-là, alors ça va être le grand cinéma. Faisons attention à tout ce que nous faisons, parce que ces gestes peuvent nous emmener très loin. La loi, elle est là. Ningi tuzali kuloa, o tuzali na poto, papa yi mokwa yi, papa yi bite. Papa azalaka moninga ya motote. Azalaka moninga ya motote. Il est là. Quand il sanctionne, il sanctionne. Et c'est la loi qui sanctionne, c'est pas papa. Voilà pourquoi, aujourd'hui même, nous trouvons beaucoup de choses. Mais, miso na biso, nankamba, matoi na biso nankamba, tolanda kaka ndenge lingomba ezali kokendele. Makambo mususu totika yango. Wana ezali koleka. Toyoka kaka oyo papa alobi. Tosilisi boye ukombo ya tata mwana, tata molimo santo. Amen.
tika tobongama topesa mama na biso mbote okombo misato ya bule okombo ya tata mwana tata molimo santo.
tokondi na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo papa topesi yo merci na ndenge osili kobatela biso butu mobimba obatelaki biso nyonso mabe oniataki na sa makolo na yo omonisi biso mokolo mwa sika ya le 29 août 2021 ya solo papa nani ayebaki moko te papa atambolaki na ndenge esengeli mpo ete okoka kopesa biso journée oyo me na mawa na bino kaka bopesi biso souffle de vie oyo ekomisi biso na esika oyo papa totondi yo botondi kobosana bana na yo te na bisika ya pasi bango bazalaki mpe na posa baya kokumisa yo mpo eza mokolo ya yenga mingi toye na esika oyo banzoto mpe eza malamu te me toye mpo ete toya korecharge babato mpe na biso spirituel papa nabengi oyo ya koswana bana na yo ndenge ezali momesano na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Montreuil, oyez. Montreuil, oyez. Montreuil, oyez. Chers papas et mamans, aujourd'hui c'est un grand jour. Comme il est de coutume, tous les dimanches, nous venons à l'église. Nous avons tous suivi la prédication. La Bible nous a été résumée en 3 mots. L'amour du prochain, les commandements et les œuvres. C'est vrai que pour nous, l'amour est très difficile. Mais Jésus nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Parce que lui aussi nous a aimés, c'est pourquoi il s'est sacrifié pour nous. Il y a des commandements qui sont très difficiles pour nous tous qui sommes ici. Chaque loi a toujours été difficile à exécuter. Mais on nous demande de suivre les commandements. Et il y a les œuvres. Nous sommes en train de construire la nouvelle Jérusalem. Chaque fois, nous recevons les doléances de notre chef spirituel pour construire une Kamba. C'est vrai, mes frères, chers papas et mamans, chers frères et sœurs, nous sommes en 2021. Je crois que nous avons tous attendu cette année. Je crois que chacun de nous s'attendait à quelque chose. Parce qu'en 1921, nous connaissons l'histoire, il y a eu des miracles. Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère le 6 avril 1921. Et aujourd'hui, nous sommes en 2021. Qu'attendons-nous? Nous kimbanguistes, nous avons une grande dette vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu. Parce que si on nous appelle kimbanguistes, nous portons ce nom Kimbangu. Donc nous sommes des Kimbangu en miniature. Quand je suis arrivé, le pasteur, je crois qu'il faisait un résumé sur la prédication.
Comment est-ce que nous pouvons nous comporter en tant que kimbanguistes? Chers papas et mamans, je ne sais pas comment est-ce que nous allons payer cette dette-là que nous avons vis-à-vis de nos pères qui ont souffert pour que cette Église soit ce qu'elle est aujourd'hui. Là où nous allons, il y a des surprises qui nous attendent. D'ici le 31 décembre, parce que comme je l'ai toujours dit, chaque centenaire nous a toujours apporté quelque chose que peut-être matériellement on ne voit pas, mais spirituellement, il se passe des choses. En 1987, c'était le centenaire de Papa Simon Kimbangu, le centenaire de sa naissance. En 2014, nous avons fêté le centenaire de Papa Kisolokele, 2016 de Papa Mfumambanza et 2018 de Papa Dianyenda et 2021 le ministère de Papa Simon Kimbangu. Chers papas et mamans, nous sommes encore dans l'année du centenaire. Nous avons donné comme cadeau le musée. Nous avons inauguré le musée. Il y a encore des travaux de finissage que nous devons terminer. Il y a beaucoup de travaux à faire en Kamba. Là où le monde entier viendra, quand nous ne savons pas. Chers papas et mamans, nous devons faire des efforts pour bien nous comporter et surtout être dans les prières pour que Dieu nous donne cette force-là pour pouvoir vaincre Satan qui nous guette toujours. Parce qu'il voit déjà sa défaite. Montreuil, oyez. L'amour du prochain, les commandements et les œuvres. Quand est-ce que vous aurez le prochain Sinsani, Papa Pasteur? Ah d'accord. Pour le mois de septembre, vous n'avez pas de Sinsani? Ah, le 19 septembre. Ah, aujourd'hui aussi. D'accord. Bon, je sais que nous avons toujours eu des Sinsani chaque dimanche. Mais le grand Sinsani, c'est ça, je parlais de ça. Chers papas et mamans, nous devons être toujours à l'écoute de Nkamba. Qu'est-ce que Nkamba nous demande de faire? Nous avons beaucoup de travaux. Personne ne peut les faire à notre place. Nous devons nous donner corps et âme. Ne fût-ce que dans les œuvres, parce que l'amour du prochain, ça c'est un peu difficile. C'est une matière que je trouve qui est très difficile parmi nous. Et les commandements, n'en parlons pas. Mais ne fût-ce que les œuvres. Si on peut faire d'efforts, parce que nous n'avons pas de subvention, nous devons subvenir à nous-mêmes. Chers papas et mamans de Montreuil,
Votre slogan, c'est comment déjà? Bana? Ah! Bana ya papa, c'est moi qui me bats au Kiangani. Mais nous, vous avez bana naïe? Bana ne ya motema parce qu'il y a bana et bana. Il y a motema. Ah! Original. Ah! Ah, Faki, Faki oye. Ceinture à papa oye. Motema ya papa ça Faki ou bien Jeteki? Oui, Faki, oui. Si c'était la Faki, j'allais respecter, mais comme c'est la Faki, eh bien. Dirigeant oye. Dirigeant Zali. Ah, Batumi Sato. Baza confiné. Flukiwo. Ah, alors ça me fait plaisir. Flukiwo. 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 Ah. Apaki oye. Apaki azali, hein? Pied gauche. Pied gauche. Pied gauche. Sécurité de l'église kimbaniste. J'étais qui oye. J'étais qui abani saranani. Nandimi j'étais qui naïbi force na bino faki munoko pamba tangi to banda musala wa akokoka na ye makambo te sino te mingi akoloba ezali te tosala musala ndenge bazali kotindela biso toyokani ya tosala bana na bolingo bana na mibeko mpe misala tosukisi mpo na kombo tata mwana mpe molimo santo amen. Tata ya mwana tata molimo santo.
biso bana na yo omemaki biso na esikolo papa toyaki mpo tolia bilei ya vumo eto recharge babatterie na biso spirituelle tosali mosala na yo ya solo papa oyo batei biso tobomba mpe tosalela mpo mokolo suka tozwa kobikisama bomba biso papa banzoto eza kotungisa biso na milimo na biso mpe eza na kimia te toza na biso na ekimeli mosusu te papa yo ebombamelo na biso toyaki na kimia ntango na biso ekoki tokabwana biso na biso tokokabwana papa bandeko mingi bapresede biso akompagne bango ti okomisi bango na bandako biso mpe ntango ekoki papa tozonga bipai touti zongisa moko na kimia oyo ezangi papa kati na biso tike tokokisela biso yango. La semaine prochaine papa bana la rentrée scolaire protéger bana na biso protéger pe biso moko tokendeke misala tokendeke na badémarche ya ndenge na ndenge tala pandémie oyo ye nzambe na ngai eza kopesa biso matière à réflexion mingi toza komituna baquestion ekomi vaccin ye tokomi mpe komituna baquestion nzambe na ngai tomoni ete tokomi na ntango suka me tika ete yo moko ososolisa mwana moko toyeba ndenge nini tokotambolela po ete toevite embuscade satana tieli biso liboso ya mwana papa merci na nyonso kosalelaka biso na bopito bana no bazali na baprison kobosana bango te na bandako mpe bavandi moye baya kokumisa yo ezali te biso mpe toye lelo pesa biso makasi po poso koya lisusu to ya kokumisa yo oyo elingi yo nzambe tika yango esalema na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen tokende malamu tata bamama. En tout cas, Mbota Ben Jack une fois de plus, partout dans le monde, côté Ben Kele. Awa, bet me mani sa culte à Beto, bet ke toujours na paroisse à Montreuil. Donc, bet me koulanda bet nyostu, na bayin zo ben côté Ben Kele. Maman Marie, cousa Tali Sabet awa na Montreuil. J'espère que bet me koulanda bet nyostu, nyostu nyame kuzonza, et bet kou garder, bet kou sadila ya aussi. En tout cas, merci à Beno. Sam na bas images. Merci na bayi na nyos me kuzwa ton abana kutala. En tout cas, bambota Beno partout côté Ben Kele. En tout cas, bien de choses. Merci.